toujours vivre le bien TV bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino tozali na esengo ya koyeba ke bozali ebele na ngonga o bozali kolanda biso tokobosana te pe tokolemba te ko rappeler na bino que tozali kobunda contre ennemi oyo azali invisible maladie oyo ya coronavirus et donc esengeli to continuer ko observer ba mesure barrière pour na ko empêcher maladie wane ko kokota parce que traitement aux allés efficace ti na mukolo ya lelo ezali kaka prévention justement à propos ya maladie wana coronavirus ezali ko dominer actualité na mokili mobimba boyebi que na République démocratique du Congo to atteindre déjà 304 mais et tozali au moins 26 personnes oyo babiki na maladie wana mais vu que maladie comme ko progresser République démocratique du Congo to komi na plus ou moins baka confirmé où ils allaient kobakisama chaque jour et comme au moins 20 par jour sans compter que tous allez vraiment là-bas moyen tel le là-bas mboka msusu ya rosa là-bas dépistage moko à grande échelle et donc probablement ba chiffre wana et koki kozala à moke boyebi que OMS Organisation mondiale ya santé à Boakimbela à Leli à lobby que dans les prochains jours les prochaines semaines Afrique est risqué comme épicentre ya maladie wana na monde boyebi que épicentre ya maladie wana ezali ko circuler et utaki na Chine et pa wapi bandaki na ville ya Wuhan pe eye ko kita na Europe principalement na Italie Italie comme qui épicentre ya monde ensuite tomoni yango ndenge traversé ki musika na Amérique na États-Unis plus précisément et pa wapi actuellement yango ndé comme épicentre ya maladie ba expert ya Organisation mondiale ya santé bazali ko mona que prochainement et aux Afrique ndé comme épicentre parce que jusque là Afrique est plus ou moins épargnée, mais ces derniers jours, progression, tout nombre et abaka confirmé à maladie wana et commis vraiment qu'on se multiplier et na rythme moko ezali ko inquiéter. Boyebi qu'Afrique tozali na ba moyenté au local ba mboka o ezali développer ezali na yango mais talandenge ba koma ki na détresse ba zala ki en difficulté face na maladie ya coronavirus et donc inquiétude ezali que soki vraiment vitesse et comme ndenge bazali kolobela tokosuka wapi. Mais la République démocratique du Congo, bakondi, balalité, bazali toujours qu'on réfléchir sur comment renforcer ma mesure qui déjà, notamment par Mokonzi Mboka, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également gouvernement et puis les sous-gouverneurs et à ville à Kinshasa parce que Kinshasa des alliés épicentre et à maladie en République démocratique du Congo, même si il y a quelques autres provinces peu commis frappées, mais il y a toujours possibilité de contenir il y a maladie wana na mboka mobimba et même na Kinshasa si nous observons avec rigueur des mesures barrières. D'ailleurs à ce propos, gouverneur de la ville Pembeni na ezalaki général Silvano Kasongo Azali numéro 1 ya police na ville province ya Kinshasa a annoncé na bakinois un certain nombre ya ba mesures additionnelles bakisami pour renforcer riposte contre maladie o ya coronavirus. Je vous propose bolanda nanu gouverneur de la ville à Kinshasa message à Pessi Nabakinois ensuite tozonga tomeka ko analyser yango est-ce que ba mesure o bakisami pe ba mesure ezoma ki avant évaluation salami pour na koyeba quel est impact nango sur propagation à maladie wana est-ce que ba mesure wana est empêcher propagation tu empêcher une forte propagation ya maladie wana c'est ce que nous allons tenter d'analyser après pour total ce qui ba mesure ezoma ya sika et que se montrer beaucoup plus efficace pour na koyeba ko contenir propagation ya virus
Je rappelle que vous allez Kolanda DMTV, votre chaîne YouTube. Ceux qui vous a déjà abonné, merci beaucoup. Mais ceux qui vous avez abonné, cliquez pour comme abonné, mais surtout cloche qui apparaître juste une fois au s'abonner. Wana et permettre na yo ce que cliquer ou comme notifier na ba prochaine vidéo togoye ba mettre en ligne. Pour le moment, to tiki bino bolanda. Ensuite, nous revenons pour que tout la poursuivre élément na biso to sala mo analyse moké sur ba propos gouverneur. À tout de suite. Bon, ndenge Kolanda, tout cause en réunion na ministre Yamboiko na biso, donc premier ministre na kati ya réunion wana na bandi tozui ba mesure moi ebele. Le confinement ya commune ya Gombe ils allaient prévu ici là lundi, donc à partir à mardi, tout banda ko déconfiner progressivement, tout déconfiner totalement, mais tout kenango malembe ba barrière de sécurité ya police et kotikala tout permettre à ce que ba banque va fonctionner, ba épicerie donc ba alimentation et fungaba pour na ba habitants ya commune ya Gombe ba yeba nderenini ya ko s'approvisionner na pour la commune Moussousou, pour l'ensemble, il y a ville Nabiso à Kinshasa. Pour renforcer la mesure, il y a barrière. La mesure, il y a barrière donc, pour empêcher la pandémie. Et pour ça, il y a la police ainsi que l'armée qui est là pour imposer la mesure, il y a la barrière. Alors pour la Yango, population, pour na yango, à partir il y a lundi, Motonyoso et Sengeli azal la masque nae. Même au yokosa na liputa, au kosa na elamba et tout ça au sali pour ne éviter au contaminer bandeko, yope aux à la contaminité. Bana ça il faut ba yeba. Maladie ici côté Libiso na Kinshasa, tous en baka environ 300 na kati ya Kinshasa. Bato Tukumi Balé na mitano, c'est-à-dire 25 personnes. Basi Bakoufé Libiso na Kinshasa, et ça Mahamingi, il faut Tomi Batela, pe Tomi Batela, Baninga Mosusu. Rapport service de sécurité Pessingaï depuis lobby, Babinanga ke Babar Mosusu, Badaro Fungwama, na Ninga Kiyanda, donc na Ninga Yakuzu, na Ninga Rubombana, et Sengeli police, Alande la Makambouana, Bato Mosusu, Badaro Melanakata Bandaku na Bango, Basangani Bafsali Babar na Kata Bandaku. Il y a Kobombana, donc police a Rolandé la bango pour Toyeba, police a Rotia Bango Maboko, pe Barufuta Bamand, Nandenge et Koki. Voilà, merci beaucoup. Je crois que Boti Kolanda attentivement au message il y a gouverneur. Gouverneur a annoncé un certain nombre de mesures à dater de ce lundi 20 avril. Et donc, gouverneur a Sololin à Bisso sur déconfinement progressif il y a commune il y a Gombe. Bako tika ba barrière ya police a toujours maintenu mais ba ko permettre na ba banque pe na ba épicerie ndenga lobby je suppose ba supermarché et ko fonctionner quasi normalement pour que permettre na population à Gombe ba bana ko s'approvisionner. Alors wanezali mesures pour le déconfinement ya Gombe ba annoncer pe des mesures additionnelles pe gouverneur a annoncé que bazali ko recourir pe na aide il y a armée, donc police na armée bah vous allez déployer sur terrain pour s'assurer du respect à la mesure oyo et que ça nous devons retenir peli sous port et masque obligatoire à dater du lundi 20 avril. Donc ce qui obimi na balabala lata masque kolozanga kolata masque comme infraction et ce qui bakangio probablement ko futa amende moko ya munene. Gouverneur a beti sous solo na ba mesure ils ont maki avant
au bato bazali koto sate ba service ya sécurité rapporté na ye que ezali na ba bar mususu ezali kosala na kuzu. Donc c'est-à-dire que batami baza ko continuer koteka masanga abakisi lisusu kezali na bato mususu na bandako na bango transformer yango na bar esika bato bazali ko se retrouver pe bazali komela masanga. Donc voilà, bon, quelque part il se pose aussi un problème de conscience au niveau de la République démocratique du Congo, pas biso ba congolais biso moko to perda on dirait moi conscience ba mesure ezali salutaire pour na biso pour na ba santé na biso, mais kaka biso moko toza ko violer yango urgence ya komela masanga za wapi. Par exemple na kaneti ya ba bar eza ko continuer ko fonctionner. Bon, c'est vrai que ba kolo ba bar wana misusu qui ne vivent que de ce commerce là raison ba ko pesa yango wana mezaka bango te, même mama bilanga pe azo vivre kana bilanga na ye peut-être OK pour ça bilanga te. Donc il y a aussi beaucoup il y a batebelo basa touché par ba mesure wana et qui ne dispose pas de moyens. Nous espérons que gouvernement to bakondi autant balingi ba mesures à la respecter, autant pe sengeli ba penser pe la survie à batu pendant toute cette période, parce que ndenge to continue kolobango pe to rappelaka nzala pe bomaka. Il ne faut pas to kanisa ki avant coronavirus batu bazako kufate. Si ba maladie autoalaki nango avant ba problèmes sociaux ça qui peut ko affecter ba vie à batu et zala qui peut dans une certaine mesure ko boma pe pour muto ko sala pe ba AVC wana parce que trop de soucis a commis muto ba tension tout ça. Donc ba cause ya ba décès zala qui multiple ba accident de la route nyonso to ane zali nango kaka et inkolo bateke pour coroner zali corona de commis seule cause ya ba décès non. Sengeli toye ba kondi pe ba yebake nzala pe bomaka. Alors c'est à vous d'inonder le marché avec des produits il y a première nécessité, notamment un produit alimentaire pour permettre la batunamo kumoko pe aseba kokosomba. Nous avons appris que justement marché à Kinshasa depuis hier samedi et vous allez inonder na ba produits alimentaires outil na Congo central, espérons que ego influencer prix et que prix et kokita permettre na ba quinoa en tout cas ba ko se procurer moanine bobi ke batu belé na erreur au gouverneur à Salaka na déclaration première premier sur toute la ville de Kinshasa et salisa batu perte ya ko sakalante batu musu ba defa bombongo ba ke ko somba biloko et doublé et triplé. Alors ba sala pe provision malongate sont des difficultés auxquelles ba décideurs sengeli ba ko trouver ba solution. Parmi ba décision tomoni déconfinement ya Gombe. OK. Ba banque et ça là. Bon, ba banque so que ça les ali pona kaka ba client ya Gombe to muto ko talibanda pa ke na banque na Gombe. Bon, c'est vrai que ba banque ezali na ba agence na bango toujours na ba commune misusu, mais bon, ce sont quand même des questions qu'on peut se poser. Ba supermarché fongola normalement, je suppose que et kangamaki, est-ce que ba sali ba statistique pour ba mona que to ya contamination na commune ya Gombe est baissé et qui permettre na batusko ba se retrouver peut-être dans nombre moko belé dans un endroit comme un supermarché pour ba somba ba produits alimentaires. Ce sont des questions que nous nous posons. Et quel était en fait l'impact il y a décision on a ko confiner Gombe sur baisse il y a propagation na kati ya commune ya Gombe. Ce sont des questions au biso tozali komito na potoye ba est-ce que ba mesure ngo ezwamaki za ki ba mesure maki kaka pour bato bayebake bakonti bazwi ba mesure ou bien effectivement ba mesure wana ezwamaki pour na ko juguler propagation ya maladie wana. Toyebi que docteur Muyembe wazali ko conduire équipe ya riposte contre maladie oyo ye a proposé qui même plus loin to kende même na couvre-feu si yem t'a proposé port ya masque obligatoire bazo mettre en place couvre-feu peut-être que bakonti bazali ko réfléchir parce que couvre-feu au comporter ba danger mingi et au senga pena armée na police bazala déployer pe bazala présent na ba quartier nyonso pe pratiquement na ba avenue nyonso parce que avec délinquance où ils allaient makasi na niveau ya ba cité avec ba bandits armés de machette to benga communément ba kuluna imaginez na période de couvre-feu bango ba kotosate ba robanda kokotela bato na banda quoi, alors ça pourra créer encore plus de danger psychose moko makasi ezali eloko moko ya kozwa à la légèreté. Alors port ya masque
ndenge to lobby kaka ba masque ngo pe bazote ka cher mais gouverneur a lobby au sali ata na tissu de sorte que okoka ko se protéger. Je pense que ça la masque peut-être yomoko na tissu et koki kozala toujours possible quand même pour tout le monde parce que ko tambola pe boye ko bima pe boye sans protection zali malamu te même si ba masque ngo tozali ko sala est-ce que zali réellement peut ko protéger vraiment te éviter parce que ils ont n'importe quel masque était par exemple ba médecin balataka donc pour que maladie to microbe a ko lekate à travers donc mais to la takaka parce que tous en a choisi nous n'avons pas des moyens ya ko mi procurer ba biloko mususu na ndenge peut-être misusu bazali ko se procurer yango. Donc voilà la décision où le gouverneur a annoncé espérons en tout cas que ekozala na effet moko positif pe a bien contre maladie oyo visiblement ça va continuer ko progresser. Je rappelle que tout l'équipe déjà barre il y a 300 contaminés mais la bonne nouvelle est que pourcentage ya ba décès est diminué parce que ils a ko kende na vitesse makasi si nous autour à 10%, tout comme ce qu'on a fait à 10%, nous espérons que Kokita Makasi, surtout nombre ya baguéri et Kokakomata. Comment vous expliquez qu'un pays comme le Rwanda, avec 149 cas confirmés, Azana 65 guéris, biso 300 cas confirmés, Tozana 26 guéris. Lingi Kolobanini, Lingi Kolobake, il y a un problème sérieux au niveau de prise en charge, il y a bateau déjà contaminé. Tolobanini, parce que comment tu peux expliquer et logo ya bongo sengeli quand même une équipe à riposte kwa usala musa makasi côté wana pour que kokako sauver ba congolais comme on a batu ba kufa ebele bongo ça ça passi parce que cette maladie est occupée te ko zo n'importe qui. Merci beaucoup to comme nasuka il y a analyse to sali sur les nouvelles décisions annoncées par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Tu espérais que ko éclairer lanterne nabino peut-être qu'on peut s'amener information sur vos acquis informés et les sous Tosenga, si vous êtes abonné à la chaîne Oyo DMTV, vous cliquez sur la cloche qui apparaître juste à côté pour que vous désormais notifié dans la prochaine vidéo pour mettre en ligne. Tobo sanate, coronavirus c'est réel. Maladie Oyo, ils occupent statut social et mutute. Maladie, ils allient ce qui est côté, ce qui est comme il y a des complications respiratoires et qui peut emporter yon denge memi pe ba oyo memi. Oyo bakei de l'équipe bangon est comme côté. Seul traitement oyo ezali efficace à ce jour, c'est la prévention. Continuons donc d'observer les mesures barrières pour empêcher contamination ya maladie wana. Se protéger et protéger les autres, c'est ça être responsable et c'est notre responsabilité. DMTV vous dit au revoir et tout en espérant vous retrouver très bientôt.